Chires. Pour tous en amont, faut que ça matanga ezali. Mais na ba réunion ça tout le monde na bino ta président puis tout le monde a été. Président Zali déjà que président bengaka président Lombe. Bengaki Yaloule, abengi secrétaire naliki oxygène, abengaki basololaki. Ozomona ezati kaka poto za la mafuto za kala sika matanga ezali. To bengaka to zaka information des fois to les kakapé. Ozomona acteur akufi martyr akufi taza toujours en vie. Grande sœur Nabiso Miraesa a sali trop. Donc to ko bossa na été. Ba bunga yo, Botrick ba te belé, ba reconnaître yo vraiment les sous té. Eza pona nini? Bon, public ils ont la raison, baloba nengo na konane bango te. Omoni tato bandaka ba monde art, moi bo jeunesse ezalaka. Donc tout ce qu'on peut na maboko te. Comment maîtriser succès? Comment maîtriser succès on la te? Nous mona memaki biso. Non. J'irai. Koko ça la terre on la te. Naza muto ba jaro on la te. Non. Nga même sokoye pananga ba ko ebisa yo. Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko komini di selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sari sabana waya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea tremana mambot landa YouTube télévision. Salon Flori, mama moi mwende, mama mwende kuna yuyufuna. Roger, mwana mama bana. Maganda boyigoina, ungeri ki maganda boyigoina. Ya fisa, lengi. Feroze yagine, feroze makangwe, feroze makangwe. Metro Makengwe, Shadomba. Bonjour, bonsoir, Balandinio, c'est Metro Makengo Simo Kabaka, besoin partout dans le monde entier. Merci à tout le monde. Merci à l'icône de Baobab, papa Metro Makengo Simo Kabaka, ainsi que sa femme, maman Christelle Mbumba Makengo, depuis Suisse Nazirik. Merci aussi à mon sponsor officiel, Salon Flori Nazirik. Merci à Nes Makia Didier Taba, papa Jonathan. C'est moi, votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte. La Découverte, nous toutes sortes d'artistes, comédiens, musiciens, pasteurs, voilà, merci à partout dans le monde entier. Merci à notre chaîne partenaire, page officielle Rayana TV officielle, pour émission Oyo na Rayana TV officielle parce que tu postes qui photo puis tu postes qui invité na biso to yambaye. En tout cas, vous avez belé beaucoup qui ba message puis ba question Isaac belé azawana Bodrick mwana mboka boyebi l'artiste comédien à CP Sarabino to rebeta moi li solo par rapport à mon actualité. Merci à Montréal, à Simakuna. Donc, merci Nayo, merci à tout le monde. Papa Metro Makengo, vous en avez mes condoléances. La famille Mobimba Makengo, merci. Montréal, ce qu'on invité des journaux, Ezali Bodrick, Banapoto, Bazé Belé, partout dans le monde entier. Bodrick, bonjour. Bonjour, Jires. Qui m'ezali? Dieu fait grâce. Voilà, Bodrick, basé belé bazolanda parce que tant que posta que dans la page, question est belé. Il y a solo anayo mais parce que émission tout ça qui nous la fois passé mbabi au betek moi ma baku et belé et puis lelo bat baza pour ça ba yeba tout soit nous moké Bodrick lelo oza soutien na groupe ya Papson bat monaki au lobaki na émission te ko landa mais tout le monde n'a pas ya présent qui dans les incroyables apport na yo nanu dans les incroyables les andé pour ba yambo facile mais aki nondé. Jires question de Makassi. Donc, je crois qu'on répondre toujours aux dernières réponses pour la question Oyo parce que tout le monde trop concernant Makambouya président Papson tous à la claire tout le vérité. Donc, là c'est les incroyables. Il y a président Koukou Pongo Aigle Nazali ça fait moins 2 ans donc donc meloma nanga ba tumisate naza awa. C'est bien sûr besoin de nanga awa. Groupe le papa Papson on les alinda kunanga on les a papa nangai donc moi pose mukie mais tout ça là pour tout ça là toujours na bango
Aux Zélandais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des questions qui na Irlande pas ya Samuel Ofuil Ndendani a posé aux questions oyo ayo kake non yo olinga ki moi c'est ya Papson ya ngwana Papson na bengana ki est-ce que zolo babo kozala sunde mutu abiso azokosa parce que la salle déjà 10 ans la président Papson 10 ans naza vice-président la groupe Léopard naza vice-président balongo langate balongolanga te ngai nde tempesaki moniki na tiki moi groupe Léopard parce qu'on a dans les incroyables na kuna pena zaka ti le naza vice président ozad babi yo moi c'est bata Papson na ba chéri ya groupe ba komaki ya yo ya ngwana Papson habita boza bomelanga groupe nde abengana ki yo non c'est pas bien le cas président Papson otuna non tuna nde mutu aza pembeni na ngana okituki ils a faux interprétation information ils a faux ah oui je suis information parce que biso ne travaille na président Papson makamone za la raté to boyite bato mabe bazala kala bango mais na fana na boka mutu moko bien ti le to za bien nayi soko bengana ki ngango ba bengani ngai balobi Papson na kwikwi ba osolo la te pour de façon yo yeli na groupe les incroyables et ça li bien te babi Papson na kwikwi ndire problème za yo za ki pilier na groupe Léopard ya Papson mais olongo yepe awa to yebi te ba ti au chef moko donc kwikwi après mata ko za la chef ya ngwana et sali ke no ya awa ya ngwe sali ke Papson pe na kwikwi bazo yo kanate mais ka ko expliquer ba fan to pe ba fanatique ko balandaka bino éclaircir bango par rapport ya likambo wana est vrai ou faux sinon c'est ça faux parce que président Aigle Kwikwi basolera bien na président Papson yo lo baka président na biso na to za kamité na président Papson to sola ki na yaki na day na kufela petite sœur azaki nanga na enterrement to kabona ti ba 21h zomona wana za père nanga za papa nanga donc eloko za nango te bato batiko osala ba confusion pampa malelo ezati to benga na tout moment to za ranaye eloko ezali parce que il y a beaucoup de personnes to yoka kinde balobara non normalement faut batikela yo groupe Léopard pour Papson nga otikela nde yo comme leader mais tant yo ka be ko wana makambo wana ndabite otikelo lisusu c'est qui donc je crois pas information lundi monsieur Zanango vrai groupe Léopard ezali groupe nangai son habiki na vice président yatika comme ka cofondateur ngala zali pour président groupe wana vous en a tournage tout le monde ba collègue libélé bazaba yo comme mbolo ce rapport non na toujours ils ont mission vérité voilà le groupe Léopard na comment qui président yatika cofondateur ti lelo na président ozomona na biso vérité mais donc nazo se plamer to benga mi makamba groupe Léopard to beta kotonga na zali na les incroyables donc awande to pesa ni makambo kima non na kimite na répondre na likambo na bini bien balongola nga kuna te ozomona po muto kolongola kuna pa zati ngande ba l'homme propose de dispose makanisa zaki na groupe Léopard kolabino zala sko na les incroyables c'est ça ah oui. Voilà, merci cher ami Bozolanda partout dans le monde entier. Merci à Yagigi, Tati les Princes de l'Espagne, sans oublier Flore, sans oublier aussi Depia Nzuzi. Merci à Depap Yokozuna Babi, multi-japonais depuis Paris. Merci à Robas Gomba depuis Belgique, Motema Ariette Mbombo. Et merci à Lisette Molasoko Motema Gelor, Kisoka Soda Poto, Balobi Wanande Baz Nanga. Donc Lisette Molasoko. Merci aussi à THT Tenge de Paris, na Panama. Merci. Voilà, balobi les incroyables, oui les incroyables, babi, dans les incroyables moi Keto et Zalaga. Ba guerre d'esprit Zalaga, babi nengo yo yé, façon yé, ba forme, ba mambo belé et aux autres ça va tout sous panzel, aux autres ça va tout mal à l'aise. Bande robé tout solo na bango, babi moi keti zawana. Quoi expliquer moi les kamboana, aux autres ça va ninga mal à l'aise, moi maîtrise les pour ça la bien. Avant de répondre aux questions là, faut le nous Rai nanga. On appelle ça chief nangai Aquastar. Assistante. On a assistante biso Aquastar TV. On a mokonzi nangai. Na chief nangai Berger Yannick mokonzi. Donc on a bazaba mokonzi nanga. Na chief wane père nangai Aigle Kwikwi Pongo papa social. Donc tokolo bayambanga maboko polele. Nakata groupe bayambanga maboko polele. En tout cas naza à l'aise. Naza vraiment à l'aise. Bande ko nyonso ba fungolanga mitema. Le biso aketo za la raté, so keto en tout cas wana ko to musu biso keto za la raté. Ba se boire maka, ba malade boire maka. Bi ato za na musala nzambe. Nani? Berger Yannick.
mbo basa nzambe bamo kota kota pe ba makambo parce que ti oso solo na obiki wanga pena serviteur ngape na serviteur muzo za serviteur te tous ba serviteur muzo za serviteur ba être na kawana na kaya nzambe na kaya dia ça le rancolo na serviteur hein ko tuna zali na serviteur na sala rancolo donc eloko wana ko simbanga te mais on a biso ke biso makambo za raté soko na makambo yo mo okimaka dans les vite ezala raté ah biso ki c'est raté biso kaka kisi na biso za nkolo au total la to belela butu moyi ye kaka. Merci Baudric Batebele Bazolanda partout dans le monde entier. Voilà. Merci à Nes Makia Didia Tabo Papa na Jonathan. Merci à Chino Noir Foule Luki sous plein comment qui merci. Merci à la blonde fashion depuis Istanbul. Mon abuse de Lix donc maman passe ça. Voilà Baudric tout le monde qui série mo bobo créer qui groupe mo boy. Ceux qui vous avez 10 boy parce que comme leader. Mais karayo ne babi makambo comme la karayo. Vous avez qui leader mais karayo bazo ko c'est la robe makambo bo sérieux ya mabe go prendre panzanaki. Mais on expliquer ba te belé ba poser ba question on vraiment hein pour nani ne panzanaki yo zo ko gérer makambo te tonné. J'ai son mémoire likolo. Non cinéma Congo ezali groupe basang to c'est bactère cinéma Congo eza bactère basanganaki bactère bayebana na ba bayebanité donc to sanganaki pena to ça qui moi eloko moko po ça la lokola nzonzi quoi na 4 to yaki 10 ngana zaki président ba ponela za la président groupe panzana tête to moi pose moi moké parce que bandi comme so bazaki na voyage to ça qui filme moko donc to ça ka des épisodes ceux qui bazongi to continuer filmer wana donc to panza to zali de to 10 minutes passé de to solide na bango donc to zali na émission to solide donc Masalanga Zamunda, président Zamunda, en tout cas je te salue en passant, Koto Zali, donc yé, on a Masalanga, Zamunda, roi Zamunda. On a Moutulanga Tongo, Zamunda Moutulanga Tongo, président Zamunda Moutulanga Tongo, et on a famille, on a bien de Konanga, mon maman, donc Yebi. Donc yende kolo idée il y a cinéma Congo, à Benga Kingan de Konaye, donc tu es que tu checkes ma beaucoup tout ça, dès que tu as ça pièce, moi quand je suis tourné pas naïe. Voilà, comment nayo bato belé ba yeba ki opé belé na banzonzing on joue trop na banzonzing mais ces derniers temps c'est comme si aux a sous soutien na banzonzing les années ni manque ya travail to aux omi pesa les soutien na mambo yango bazo bengo soutien yango ça sous banzonzing wana te tondeni oyeko kima koto et pas kwikwi non ça manque à travail te ça qui dans ce qui me pose donc tout le bango bien à part théâtre za koto telemaka donc tout ça la théâtre mais tout ça la cause tout ça c'est comme telemaka pe ça la tout ça là. Donc quand on est dans benga nga mingi de mona tika mona monde art na tiko mo pose mais cette fois-ci si kuna zongli siko monde art na zongli pena boulot nanga mage boulot na kuna ezali mais na zongli pena cop nanga opena cop nanga na zongli pena cop nanga yango. Voilà, merci Bozoka Bodrik Ningazo répondre à la question Oyo Boba qui te posé. Voilà, merci à tout le monde Bozola Ndabi, se s'abonner massivement à la chaîne Métro Makengo, Tapir TV, la télé de réalité Kandina Lobara. Merci. Voilà, tout le monde bino artiste se commandé Bozday ou Bozoku fait la miraille ça dépend Angola. Excusez, mais apparemment on dit sensibilisation et ça vraiment ma qualité ma miraille ça bino artiste et bozo tourner na bino de tokuta bino na lia bozo tourner na bino bozo très à l'aise ndire bozo na ma vraiment té au bozo partager na muninga oyo miraille ça oyo utokufa Chires poto za na ma faut ça sika matanga ezali mais na ba réunion ça tout le monde na bino ta président puis tout le monde a été président Zali déjà que président bengaka président Lombe abengaki Yaloulé abengi secrétaire naliki oxygène abengaki basololaki ozomona ezate kaka poto za la mafuto za kala sika matanga ezali to bengaka to zaka information des fois to les kaka pe ozomona acteur akufi taza toujours en vie grande sœur na biso Miraesa asali trop donc to ko bossa na yete tozolela toujours na mitema en tout cas ezali pas si ko perdre mutoko la grande sœur na biso Miraesa ngala talaye photo za ngala talaye azaba sero sur notre talent en tout cas bakanti kuma musika na talaye na talaye pena ya talanga te menga na talaye donc vraiment pas ces akaka to bakaka moni moni pe mana kimia mais to za ndey to zo continue toujours kolila na famille biologique ya Longo donc to zali. Merci beaucoup. Question moi où pas Lisette Molasoko depuis Paris. Roberto Tunayo tout le monde a trop swag. On a très propre makasi. Balobi ba jeune mingi au bazana théâtre ba propre makasi bazala boy bazala ba PD. Roberto Tunayo est-ce que yoza ko faire partie na kati ba jeune wana ou bien comment? Je reçois tout sur les mobali.
oyo solana eza mobali l'homme c'est belé pe bazalaka mibali mais babatamaka na sima baza mibali te oyo solana eza mobali l'homme aya motango loba nous avons créé l'homme à notre image baoyo biso donc biso baoyo onkolo asala na image na ye donc nayebi te soki nakonvie nakoma na kati esika wana je pense pas parce que koto nazwaka nakoki wana donc PD ou PD te wana eza bango biso te oza koyebi ke nom na kati ya monde na bino ya art ya théâtre makambo wana ezali yo tozo informer nga mpona yebi na ngango te Baudric oloba boye oyebi te ke na monde na bino balesbienne baza bapd baza bato ndenge na ndenge bazozowanga nayebi te yo tozo yebisa ngango nayebi na nga te namona mpe bango te ya solo azo vérité soki yo yebi tangi na ata bango te mponga nayebi na ngango tanga tenga na opposé oyebi ndenge oza nayebi te yo mpe bakizaki ona oza parmi bagene wana mais ozowanga na kaka moni bato bayebi nga nde bakoconfirme nga so naza nani donc nga aza moto ya monde wana te nayebaka te namipesa kaka nzoto nanga mpo loka elamba kasi elamba mwa car banini eza buzo na $100 eza buzo ba $100 tosimba yango tosimba ba $100 yango nzambe basala so mwa grâce kosimba mpe lara yango tosimba yango donc lelo nayebi si yo nga nayebi te na mona soki bato bakoma bapede balesbi nayebi te donc so yo oyebisi nga bango Lisette Monasongo en tout cas nga nayebi na nga te soki yo oyebi komela nga en privé comme ça nga nakoluka bango esala kitoko vous comprendre pour nga nayebi na nga te voilà ça fait plaisir à tout le monde babi mise comme lengi parce que babi awa na découverte za la rara boye donc awa basalité za la vérité parce que awande makambo. Voilà, merci à tout le monde, merci à l'icône, les Baobab Papa Metro Makengo Simon Kabaka, ainsi que sa femme, maman Christelle Mbumba, maman sociale, maman Yabane Belé. Merci à Nes Makia Didia Tabo Papa Jonathan Monvier, merci à Onso Salabiso, merci à Guigui Tati, les princes de l'Espagne, merci. Et merci aussi à Depianzouzi, merci à des papes Yokozunwa, multi japonais. Donc voilà. Boda, Baudric, Boda, Baudric, au salaba succès belé na mboka oyo, mais batu belé balobaka Baudric, na ba succès à sala, Baudric na makambo oyo sala na Congo oyo, mais Baudric alekaka inaperçu boy. Baudric batu belé ba bunga yo, Baudric batu belé ba reconnaître yo vraiment les sous te. Ezapo na nini? Bon. Public ils ont raison baloba ndengwana na condamné bango te omoni tato bandaka ba monde art moi bo jeunesse ezalaka donc toujours qu'on peut na maboko te ko maîtriser succès ko maîtriser succès on la te ni mo mema biso non j'irai ko ça la terre la te naza muto ba jaro wala te vraiment non nga même soki pa nanga ba ko yebisa yo muto abota ngai mama nanga ko yebisa naza muto ba jaro wala te ozomona moni na biso soko côté trop basi côté trop bami ko glisser donc to za vraiment ba discipline moko boy et surtout ma éducation biso zo na mandako ils ont permettre ngati na ko matira niveau wana ozomona donc on a zo répondre na public nanga baza na raison ko lobaki na bunga ki pena ba na raison mais na assurer bino cette fois-ci to zongeli o boy ba kala mais oya lelo za mususu ba ko sepela to zongela médias to zongela ba émission bon sepela voilà beaucoup sepela ndenge Baudric azolo baba bana poto bozab me belé TV moko batu belé na omona na Belgique on a Delcine Jolie dans mon ami donc bambote belé na omona ba vrai na nga ya sur na Lyon wana Rose Miyeke maman femme forte Rose Miyeke bambote belé parce que zali mama Claudine depuis Lubumbashi balobi yonde makambo merci na yo merci à Pierrette Moke donc Pierrette Moke ba gros bisous merci na yo ba vrai na nga partout pour s'abonner massivement là toujours THT Tengen à Paris merci nayo Baudric lelo ba concurrence mo comment na monde na bino ya théâtre ba concurrence mo tout mona et comment on arranger mo et comment on quitte Sabino yo en tant que artiste en tant que mutu oyo aux éducateurs en masse balandaka bino bato ndenge na bana mikie mais tant ba concurrence mo boleka na ba télévision ko finga ko ba n'importe quoi conseil ni ko pesa na bandeko to peso pour sala yango conseil ni ko pesa na bandeko ba sala makambo wana je crois j'irais mon news y aura toujours na désordre place news problème ezalaka mais na ko pesa ka conseil na bandeko nanga toza ba responsable
toza ba éducateur à masse moni bato balandaka biso en tout cas tosepesaka mitema bato ebele. Je crois que tous les toujours moins le respect parce que dans le théâtre tous les mikolo bazali baleki bazali bana pe bazali. Donc surtout reyebi déjà que mokolo azali na kosuka boy koto na kosuka boy koto nga na bani na suki awa. Surtout je belo ko en tout cas ko déborder te. Moni ozadine te ko na TV ko finga ndeko en tout cas ezapna ki to côté. Bandeko en tout cas na ba to surtout babelo to bato bazana biloko wana to buma moto. To buma moto. Boulot na biso yango ndele sakabiso. Ah, donc boulot les sakabiso surtout côté ma finga na carte en tout cas qui to côté donc conseil on peut sabino trop boulot ma finga zalate trop vraiment boulot ma finga zalate trop boulot ma finga zalate wa mi koleko bi loga na ngai trop boulot zala vrai na ngai ma finga ti. Merci beaucoup Baudric lelo baloba yo poza karankine Mambone za solo ouvre n'était solo tout na chef na bino agwa to go tout na episode za rankine na kati awa les incroyables tika chief nanga akwa stara fa na ye wa mokonzi na ngai ayamanga pena motema pete bango na berger Yannick Mbo na chief nanga wane na chief nanga musée na mo chief nanga calibre tazape na chief na matolo bango bafungola pena mitema donc bango wana en tout cas baza yanga basaka déjouter ça ki babenganga en tout cas wala bande kulanga ngaza rankine te na kozala rankine pour la nani pas nani pour la lokanini ngako na lubala ngate moke to lobisaka ngalo lubala ngate ngaza facile comme bonjour to bazo bengo full boss ba bengo boss moto zo leze bande ko suba na kati awa bande ko suba benge boss ndenge ni ba bosala ba action mambo belé chief na kalibu tabenganga bon ato benga na ba kombo le roi chief na kalibu na benga ke 10 match capitaine de l'équipe na benga talaka na benga capitaine de l'équipe ozomona mutokola chief na matula benga ke nzambe nzambe comédie ozomona donc ceux qui vont benga full boss est-ce que la boss ba benir ngati ba benir ngati za bénédiction ba ndeki papa pe donc père nanga aigle kukui il ba benga full boss el moko ozomona donc ozo pesa nga bénédiction aninga bien donc merci beaucoup Baudric to comme j'étais moi muke lelo différence nini mutumo ebisanga na tunayo différence nini ozaki nango na groupe Léopard na les incroyables différence nini oyo mona na kadnengo za ikna nengo za Jires éviter de répondre à la question les a vraiment licolo faut répondre à la question Jires est-ce que on est obligé de répondre à la question là il faut répondre ba fan basé belé bazolanda il faut répondre bon et que Stevian Olia boutique d'habillement 4 sisters azolandanga on est obligé de répondre à la question ya Jires Atuninga donc on est obligé. Bon, différence c'est vraiment peneza penate parce que sur les différences c'est ali parce que non ils ont ngalinga ngazaka na ngasko mabe na ngalinga la vérité soko yinga tompi donc sur la différence c'est ali parce que même quand on a joué baron on jouer on jouer quand même baron kaka zomona donc ezaka normalement appelle la différence peneza te moi mukende ba tactique c'est là moi différence c'est là ba tactique zomona parce que le président Aigle azamo la vision mususu par rapport au tunazalaki avant photo lobango moi vitesse à Jezali so tali plan moi vitesse Jezali wana za père nanga yebi en tout cas je salue passant président Papson papa na Marcela wana grand frère nanga ayebi donc abi kinga lobananga vérité moi côté moi Jeza moi différent papa côté na utaki ozomona donc vitesse za mulinga mususu mais na ba jeune nga zala ke botri pointer wa eza propre ka ndenge moko pour en jouer cocoté na jouer ton tête pour en jouer patron après en jouer patron donc tout ça parce qu'on est moko voilà merci beaucoup to komi vraiment na suka Baudric ozana message ni ko lancer na ba fanatique nyonso bazolanda yo et puis ko pesa numéro de téléphone parce que ba te belé ba senga ngo pesa numéro ya téléphone et puis ba dédicace donc en des ala pour to clore émission pour to clôturer na ba yanga pour bina benga bino pena boza yanga ba vrai boulonde polémique té en tout cas bientôt bozo eloko na bino ezaki ndingu bon on a préparé le mois kitoko doxa mais doxa ezali pièce on a préparé ce qui papa nanga pesinga corps borone bima ko bima on a préparé doxa ezali pièce nanga liboso on a bengo mo na ngai doxa donc on a malembe donc to sur la trône na bureau ce qui tifiyani ka pesinga corps bon on a président babinanga siko tchango na mesa
wana na tchongo na mesa mais so ba pesinga accord te tokozela donc na bato bazolanda biso vraiment boteninga rigueur te les attend moti nanga mingi na kopesa na mama botinga mama pasteur Ditumuni Leni soki yo tenga mobulu na mama pasteur Suzanne Kiawote mama kulut na ngai na pasteur Willy Kwansambu grand frère propre na pasteur Hébert Luunza motema mama Yubo Kechu na Mai Paris Angela Lescapana femme forte grande dame soki yo te terengo za pena pants na boutique d'habillement les 4 sisters Steviane Olia la sénégalaise yo te osalanga na zala soki to telmi boye grâce na yo na Angela Les en tout cas wana ko bossa nango te poto kende to chité na bata poto ba grand frère na ba grande sœur na ba petite sœur Florenti Makashua FD Ntsensenge motema ya mama LMD na France prête zalaka moko Yvette Kwansambu Leta Brigitte Kwansambu na Londres Hervé Massamba na Londres Blanchard Lamba Golba na États-Unis Xila Maluzolanga na monaki déjà potinda ki nazwaki wana isamba te Xila Maluzolanga ko dona ratakate Xila Maluzolanga na tango 3 fois mutema nickel bofu na ngai wana ratakate yosoko lobby ekomaka nazwaki na monaki mikolo pepele na mwana nga Ketia Ditumuni Leni na grande sœur nanga Get Niwakulu Natasha Ditumuni na bana famille sacrée président na bino yeyo en tout cas na lingi bino mingi boteninga rigueur te pour les attend bozé belé boyanga Jean Bagaza mon frère na bokiyo à suivre numéro de téléphone les ali 089 93 13 781 on les a numéro langa soko benga kozwanga 089 93 13 781 les a numéro langa WhatsApp soko benga ka sikoyo ozunga venanga Metro Makengo na ibio pa Jires Metro Makengo na ibio v salanga na zalati masala ngai Jean-Claude Titenge mwana poto tongo HTH na bwaki yo na sepla na zala koli nango lakaki ngai eumeli. Merci, merci. C'était la Botrick. Voilà, l'artiste comédien ou CP Sabino. CP Sabino, Ming a continué toujours au CP Sabino. Bon, continuez à s'abonner à la chaîne Metro Makengo Tapiro TV Boroza Décité. Merci à Lydie, Katia Mandine Molasoko. Merci aussi à Lisette Molasoko Motema Gelor qui sont soda à Poto. Merci à Pierrette Moke sans oublier Lydie, pardon, Metro Papa Metro Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme Maman Christelle Mouma Makengo Maman sociale. Maman Yabanebele. Merci à Nes Makiadi, Biatabo Papa na Jonathan. Merci à mon sponsor officiel Salon Fleury, Naziri Kuna Suisse. Merci à notre page Rana TV Oazali chaîne Oazali partenaire Nabiso émission au Borolandangope, la page Nabiso Rana TV officiel. Merci à Nina Mputu, assistant de luxe. Merci à Montréal, Lys, donc Lys, voilà. Merci à tout le monde. Vous avez ma caméra, vous avez biso. Bon, continuez à s'abonner à la chaîne Metro Makengo Tapiro TV, vous allez décider. Quant à moi, je dis merci et bye, 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 bye.